Bana Nzambe, alléluia. Tokomi na moment na biso ya intercession epelepela. Ndeko bongama bisiko ozali zwa papier zwa bik toye wana kosambela na bino elongo na yango to beteli na nukolo Yesu. Azanzambe. Amen. 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 Wana tokoti na loyembo zwa titi da prière. Mutu akoki kobondela koleka yo moko azate. Moment o eza moment moko crucial o tozo kota en contact na Nzambe to bandi loyembo. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa, ezali ya solo. Alleluia, Alleluia, Alleluia na ye. Oh yeselonga nanga, Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu. Oh tozana posana yo, tozana posana yo, tozana posana yo mesiko ya solo. Tozana posana yo, tozana posana yo, tozana posana yo mesiko. Alleluia na Yesu, yeselonga nanga, Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu. Kolo Yesu azali papa biso tozali bana. Yesu azali papa na biso solo. Yesu azali papa biso tozali bana. Yesu azali papa yende papa ya banebele. Alleluia, Lemba Alleluia, Alleluia na Yesu. Yeselonga nanga, Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu. Sopa makila na yo, sopa makila na yo, sopa makila na yo mesiko ya solo. Sopa makila na yo, sopa makila na yo, sopa makila na yo mesiko. Lemela Yesu azanzambe, Alleluia, Lemba Alleluia, Alleluia na Yesu. Yeselonga nanga, Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu. Amen. Oui, bien-aimé, to komi na tango ya ko rendre grâce na Nzambe. Amen. Moment o ngana yo to zui ebele bazui yango te. Yes. Bible zoloba na biso boye. Na 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui a tout fait, toujours triomphé en Jésus-Christ. Amen. Tombola Yesu na bomo ina yo na tongo na lelo alelo. Kolo Yesu to ko tombola yo. Tongo na lelo zali Nzambe. Aite lezelo. Kolo na bakombo nyos. Zambo abatonga. Zambo abondinga. Zambo abondinga. Na barenje nyos. Na bitumba nyos. Okumbama. Okumbama. Na bitumba ya lelo. Lelo ndisima. Loko isi mabota na ba. Loko isi bandoko na ba. Yano kumama. Kumama. Na elevo na yo. Na elevo na bakombo nyos. Okombo nekola yo. Obondina lokumu. Obondina lokumu. Okumama. Olekolama. Opambelama. Zwatembola ya. Yesu kumama. Kumama obondina kemu. Zambe ya bomo ilanga. Zambe ya libeta langa. Zambe ya ndako langa. Na elevelo. Na tomboli yo. Na pamboli yo. Na kumisi yo. Na notoli yo. Ozangambe. Oui, bien aimé, tozo continuer toujours. Kotombola comme on Nzambe. Bible zoloba que tous ceux qui respirent glorifient le nom de l'Éternel. Yango zo tombola Nzambe. Olobi Nzambe na tombolio na libota nanga. Na tombolio likolo ebikeko ya mabota.
likolo ya sorcellerie ya famille, likolo ya ba maladie incurable. Tombola kombola Yesu tobondeli. Kolo Yesu tokombola yo. Tombola yo tomboma. Likolo ya bandoki, likolo ya ba sorcier, likolo ya ba fétichiste, likolo ya ba marabout, likolo ya ba fétiche. Tomboma, likolo na chômage, tomboma, likolo na échec, tomboma, likolo na ozo tombola te, tomboma, na ndako na nga, na mosala na nga, na bana na nga, Yesu tomboma, Yesu tomboma, ozambe tomboma, ozambe kumama, ozambe bolonge na nga, ozambe makasi na nga, okumama, na bomoi nanga mawana yo na bomoi nanga limbisanga na masumu nanga limbisanga na masumu mawanayo kolo Yesu mawanayo limbisanga kolo Yesu limbisanga petolanga na makila na yo petolanga. Oui, bien-aimé, tozoko mikitisa ngai na yo totambolaki mabe liboso na Nzambe ndeko yo ozolanda biso ngonga ya kitoko yango tokomi nango ozosenga mawa na Nzambe po Bible ezoloba na biso na Romains chapitre 5 verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous et que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien aimé, to beteli na Yesu maboko. Amen. Oui, Nzambe atalaki ke ngai na yo toza na motuya na miso na ye. Atindi mwana na moko na ekulusu. Eloko ngana otokoki kosala te parce que alingaki asomba biso na masumu. Yango zoloba, Nzambe yokelanga mawa, nakendaki mosika na yo, nakoboma, nakoyiba, nakoswana, nakokosa, nakolula, nazongi na sena makolo na yo po nakosenga mawa. Tobondeli ya lelo. Kolo Yesu na yo, nakosenga mawa na yo, maana yo kita na bomo inanga, maana yo kita na zinai. Yesu na sawa kiwepesa kele kumite, kolo yokelanga mawa, yokelanga mawa, makila na yo, maana yo kita, na libota na nga, nasengi mawa, Yesu yokelanga mawa, Yesu limbisa mabe na ngai, Yesu limbisa ngai, kaza yokelanga simu, naza motelekeba, naza motela misala mabe, yango na ye, kosenga mawa na ye, maana yo kita na bomo inanga, maana yo kita, yawe yokanga mawa, yawe yokalibota na nga mawa, yawe yokanga mawa, yawe nasengi mawa na ye, maana yo kita, na bomo inanga, maana yo kita, na libota na nga, maana yo Yesu, Yesu yokelanga mawa, naza motola masuri yaya, nasengi mawa na ye, maana yo kita na bomo inanga, maana yo kita na ndoko na nga, maana yo kita na bana na nga, Yesu yokelanga mawa, nasengi mawa na ye. Oh no day!
Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, Bible ezoloba na biso, tous ont péché, sont privés de la gloire de l'Éternel. Amen. Yango zoloba kolo Yesu yokama na bomo inanga. Yokama na libota nanga. Pour Bible elobi, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Yango zoloba Yesu kiti sama na libota nanga. Libota ya bondoki, libota ya bombondo, ya batu bayebi yote. Sopa maana yoto bondeli haleluya. Maana ekita na libota nanga. Maana ekita na bana nanga. Toza mosika na yo. Libota ya bato bayebi yote. Libota ya fétiche, libota ya bondoki, libota ya jalousie, libota ya haine, libota ya comparaison, libota ya concurrence. Nasengi maana yo. Maana ekita, maana ekita, maana ekita, maana ekita. Nasengi maana yo. Nangela koyima, nangela koyima, makila na yo, nabota na ngai, nabako na ngai, nabana na ngai, nasengi maana yo, maana ekita, nasengi maana yo, ekita na bomo yenga, esopana, au nom de betela Yesu maboko, amen. Sokolanga na makila na yo pekola, na makila na yo, pekolanga na makila na yo, pekolanga na makila na yo, pekolanga na makila na yo yangu ya, na makila na yo, pekolanga na makila na yo. Pekolanga na makila na yo, sukolanga na makila na yo, sukola na makila na yo, sukolanga na makila na yo, sukolanga na makila, oh makila na Yesu, esukolanga makila na Yesu, makila na Yesu, ebetelanga ye, alléluia. Oui, bien-aimé, yo mutozolanda biso, tokomi na moment o ezali très important. Bible ezoloba ata lisumu na ekomi moyindo ndenge nini. Makila na Yesu ekokomi sango pembe lokola litanga la mbula. Totangi lisu na makomi elobi na biso na Hébreux chapitre 12 verset 24. De Jésus-Christ, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Na mama bota mususu bakoma okata banyama akati nyama a sacrifier loko mais biso Yesu a sacrifier vie na epo na ngana yo ezobele ya makila na Yesu makila na Yesu kolanga elongola molili ya bondoki elongola conséquence nyonso lisumu etika na vie na nga elongola ba empreinte ba tâche nyonso lisumu etia na vie na nga bondeli ya lele kolo Yesu ekosenga makila na yo makila na Yesu bana makila na yo kona kopela nga makila na Yesu bana kona kopela ngai kona kolelisa bina ba koleli makila na yo makila na mwana pate makila na yo makila na yo makila na yo makila na yo kita makila na yo kolanga bolongola 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 nyose pesa ole komite la bomo yenga makila na yo bolongola empreinte nyose akele makila na Yesu sikolanga 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 Yesu sikolanga molili bolongola tenere bolongola telekonoso kalote bolongola nyose pesa ole komite nasengi makila na yo nasengi makila na yo nasengi makila na yo nasengi makila na yo makila na Yesu oh non. Oui, bien-aimé, Bible et Zolo Banabiso sont les Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire. Amen. Yango tozobele la molimo mo centre. Le bas molimo mo centre pour Bible lobi notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Molimo mo centre tozobenga akenda voyager a déplacer azakati na biso. Le bas na ye molimo mo centre soit contrôle ya vinanga.
pour Bible zoloba soki to marcher selon l'esprit les œuvres du corps ekokweya molimo mosantu atondisa ba fruit de l'esprit na kati na yo molimo mosantu amema yo na vague na ye atonda kati na yo tobeti maboko tobondeli molimo mosantu na Nzambe na beleli yo esprit de Dieu yaka kati na ngai 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 tondisa ngai molimo na yo molimo mosantu joie contrôle na ngai joie contrôle na ngai na beleli molimo na yo yaka kati na ngai esprit de Dieu yaka komimonisa yaka kokambanga yaka komimonisa yaka komimonisa molimo na Nzambe molimo na Nzambe beleli yo kati na biso oronye okonza odirige okamusa olobela esprit de Dieu l'esprit du Saint-Esprit yaka na beleli molimo na yo na beleli présence odirigela okambanga omuve molimo na yo okamusanga 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 na beleli molimo na yo 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 okambanga odirigela elebela ngai elebela ngai elebela ngai elebela ngai elebela ngai molimo mosantu molimo mosantu molimo mosantu molimo mosantu onode ekala molimo mosantu maboko bien-aimé wana okomi mosantu olatisami na nguya ya molimo mosantu sikoyo tozozwa makasi tozokota na ka ennemi tobeti maboko mpe tobondeli tolo Yesu na beleli yo tondisanga na nguya limonisa yaka kosala nguya na yo eleka na koko eleka na kosa oyo nyonso ezala yo te na bomoi na nga ekweya 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 le feu du Saint-Esprit Nzambe nanga kosale Nzambe nanga kosala Nzambe nanga kosala kobundela nga lelo yo Nzambe nanga kosala Nzambe nanga kosala maboko 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 Nzambe nanga kosale Nzambe nanga kosala Nzambe nanga kosala akobundela nga lelo yo kosale kosala kosala kobundela akobundela nga lelo yo akobundela nga lelo yo akosalela nga lelo yo akobundela nga lelo yo akolongisa nga lelo yo akolongisa nga lelo yo bitumba bitumba bunelonga bitumba bitumba bunelonga bitumba bitumba yo bunelonga bitumba bitumba yo bunelonga bitumba 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 yo bunelonga bitumba bitumba yo bunelonga bitumba bitumba yo bunelonga okole okole Yesu bunelanga okole okole Yesu okole namelanga yo okole okole Yesu okole okole Yesu okole alléluia betela Yesu maboko amen. Oui, bien-aimé, Bible zoloba na biso na Esaïe chapitre 66 verset 6. Bible le Bible. C'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Amen. Na tongo na lelo oyo muto zolanda biso loba moto na Nzambe kita tumba eloko nyonso ekangamanga na nzoto eloko nyonso balatisanga eloko nyonso bamelisanga eloko nyonso bapakolanga nayeba ngo te moto na Nzambe atate tumba zikisa eloko nyonso ezali eloko ezika na moto
tumba eloko nyonso baleisanga eloko nyonso balatisanga eloko nyonso bamelisanga natindeli yango moto natindeli yango moto natindeli yango moto natindeli yango moto moto tumba yango moto zikisa yango moto na nzambe kita pela tumba nabeleli moto moto na nzambe kita pela tumba yango zikisa yango au nom de Jésus au nom de Jésus moto na yo kita moto na yo tonga moto na yo oui bien aimé Bible ezoloba na biso na Jérémie ne dites à la mort pour ceux qui sont pour la mort. Retozosala retour à l'expéditeur. Na fin de l'année oyo, babongisi accident, babongisi kufa, babongisi kolela, babongisi maladie. Ozoloba na moto na nzambe. Ekende kotumba cercueil nyonso babongisaki mpo na yo, mpo na mobali na yo, mpo na mwana na yo, ezika na moto tobondeli moto na belemi oyeka na kotumba mabongisi nyonso omonda tene obongisaki contre vingai contre bana na nga contre mosala na nga ezika na moto 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 oui, ndeko na ngai. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 22. Et le Bible, et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Jésus-Christ. Oui, bien aimé. Bible Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Natango oyo, ozolo bakolo Yesu. Otana bomo inanga. Eloko nyonso monde a ténèbres boma. Ezala musala. Ezala libala, ezala mabota, ezala santé, et c'est quoi? Au nom de Jésus, oui, bien aimé. Bible zoloba na biso na Proverbe verset 22, chapitre 22 verset 3. Bible lo Bible. L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Ngana yo place tokoki ko bombana ezaka na makila ya Yesu. Bible zoloba oya ko batela libanda na Yesu akosala musana na punda. Malamu tozonge pa le bon berger. Nzambo alala kate o animba kate. Ozoloba kolo Yesu makila na yo esopana ebombanga ebomba libota nanga ebomba ba projet nanga tobeti maboko tobondeli. Le sang qui nous protège, le sang qui nous garde, makila na yo Yesu, makila na yo epetola, eprotéger, esécuriser, eprotéger, esécuriser. Bien aimé, Bible zoloba na biso na Job, chapitre 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Ozoloba na Nzambe atelema.
atelema lokola atelemelaki Paul na nzela ya Damas ntango azokokende koboma badisiple Nzambe atelema likolo ya bato nyonso babundisaka yo atelema avenger yo po Bible ezoloba il est l'évangeur juste abundela yo abundela libota na yo totelemi tobeleli kolo Yesu tobeleli vengeance na yo 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 totelema lelema kota likambo ya voyage na ngai kota likambo ya voyage ya mwana na nga kota likambo ya libala na nga kota likambo ya mabota na nga kota likambo ya stabilité na nga kota likambo ya libi likambo ya mami likambo ya mili na beleli yo kambalola telema 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 Yesu telema telema obunda telema okota telema okota telema okota telema okota oh non. Oui, bien-aimé, Bible ezoloba na biso na Psaume chapitre 8 verset 18b. Bible elobi boye. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia! Oui, bien-aimé, biso lelo te koluka présidente. Te koluka ministre te. Bango baza na limite. Te koluka le roi de roi. Loba Nzambe, yo oyo balusaka na maloba na yo te. Kutana na ngai na tongo na lelo. Kutana na problème na nga. Kutana na maladi na nga. Po Bible ezoloba bisika le kakatika kabilembo. Présence na lelo etika bilembo to boneli. Kota bilembo na vina nga. Bilembo na yo ekota na vina nga. Bilembo na yo ekota na ndako na nga. Bilembo na yo ekota na voyage ya mwana na nga. Yesu na beleli yo. Kota makambo ya ndako na nga. Kota makambo ya libala na nga. Kota kota na ndako na ngai 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 na beleli yo na beleli yo na beleli yo na beleli yo kolo Yesu kota kota makambo na ngai na beleli présence na yo molimo na Nzambe kitasala kitakutana na ngai kitakutana na ngai kota makambo na ngai onode bien-aimé to beteli Yesu wana maboko Amen. Oui, bien-aimé, Bible ezoloba na biso na Psaume Apocalypse chapitre 11 verset 5. Bible le Bible. Si quelqu'un veut leur faire du mal, que le feu sorte de leur bouche. Amen. Et les dévore. Amen. 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 Ezobele la moto na Nzambe. Ekita maloba na ekoma moto miso na ekoma moto maboko ana ndenge ezobota ekoma moto tobeleli moto na Nzambe moto na Nzambe Oui, bien-aimé. Maumbu na Nzambe ateyaki biso sur le déguisement. Ozoloba na Nzambe. Mutu nyonso apusana pembeni na yo. Po bayebisaki biso objectif na bango. Abongwami ami pour atteindre objectif au diable apesaki ye pembeni na yo. Yango ozoloba. Mutu nyonso aya pembeni na nga. Lokola collègue, lokola camarade, lokola mobali, lokola mwasi. Pona komemanga na ruine. Moto na Nzambe elokalize ye. Etumba ye atake. Moto na yo. Wapusana pembeni na nga pona kolukelanga malheur pona kolukelanga kufa azita la moto azala mobali azala mwasi azala mama azala mwasi azala mokolo natsele ye moto na Nzambe kita 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 tobele moto na yo kita moto na yo kita moto na yo kita
kita, moto na yo 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 kita, moto na betela Yesu maboko, beta maboko. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, Bible sur le banabiso dans Nombre, chapitre 16, verset 32. Bible le Biboui. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit et leur maison. Yes. Ozolo bama kitanyos, ozo salama contre vinayo, contre libota na yo, contre misala na yo. Mabele fungwama. Oza verset biso to komi le côté. Ozolo ba komo Yesu. Mutu nyonso. Oh bongama. Koluka malheur. Na vonyanga. Na volonté nanga. Na nguya molimo mosango. Mabele fungwama. Mela bango atake. Mabele fungwama. Leka na kozingisa. Moto nyonso. Oh yana vinanga. Pona kolukela nga malheur. Mabele fungwama. Bakufa. Nabele moto na yo kita, etumba, katenyo, bakomata kanga, balukaka malheur nanga, bakoye bayo ndenge nini ozali nzambe osalaka mokili ekoyeba yo ndenge nini ozali nzambe osalaka yawe sala na yo yawe sala tolingi tomona loboko na yo yawe sala na yo ya baleke bele ya baleke bele Alléluia. Tozo kumisa nzambe, tozo senga nzambe merci na intercession miracle o to uti kosala. Nzambe alobi o nyonso ayake pa inaye azonga kama boko pamba te. Yango to tomboli kombo na Yesu pe to bondeli koloto yo to kumisi yo to pamboli yo ozali nzambe obongani te obongi na kembo obongi na lokumu obongi na masango joli misiba na mai lobomo otongwama okumama onetolama otambolama ozanzambe onode. Oui, na tango tozokende kozongisa bandeko nyonso ezala ya awa ezala ya diaspora oyo bazo contribuer pour la construction ya église oyo ndeko esika ozali soko yebi otikaka mbongo na oyo ya sete mbongo na oyo ya libaya mbongo na oyo ya sima yeba te nzambe atikalaka na niongo ya mutu te yango tozosenga nzambe wana apambola bandeko oyo avisite bango apesa solution na baproblème na bango tobondeli alelo nzambe tokotombola yo recommandé bandeko nyonso oyo bakontribue mpo na construction ya etonga na yo nzambe kanisa bango kota makambo na bango yongisa bango telemela bango bitumba oyo ezotelema pesa bango elongo opambola bango ozongela bango bamona likabu na semence oyo bazongela ngai mpo na lokumu na kombo na yo onode. Oui, bien aimé, tokomi na moment kitoko oyo toyambisaka bandeko bayebi Yesu te bayamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Tobeteli na Yesu wana maboko. Gloire à toi Jésus. Sanctifié à ton nom Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé yo mutozili baku ya kolanda biso.
Yonanu oyo oyamba Jésus-Christ était comme Seigneur et Sauveur. Tala moment oyo epesameli yo pona koyamba Yesu. Loba sima na biso kolo Yesu. Kolo Yesu. Na yambi yo na motema na ngai. Na lingi ozala mokonzi pe mobikisi na ngai. Na tambusaki bomoi na ngai. Na nzela na yo te. Lelo kolo Yesu. Na zongeli yo. Kota na bomoi na ngai. Zwa kiti ya bokonzi. Renye libela na vi na ngai. Amen. Betela Yesu maboko. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Oui, bien aimé, on est à qui intercession et pela. Il y a église MED, mission évangélique et de la délivrance. Oye kangami e kambami na mosali na nzambe évangéliste Michel Ekuchu. Ndeko yo okolanda biso, soko zali na ba requête, soko zali na ba sujet de prière. Bo s'abonner massivement na Michel Ekuchu TV. Kuna botindi ba sujet na bino tokobondela pona tina na bino enzambe ya kozanga te komonisa kembo na ye soki kolo Yesu azongi te nde tomonani mbala ya sima. Bye bye. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso.